Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Balandignon Soya BBC, bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les hommes et les binos partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien, puis par la grâce de Dieu, Todjali, notre Dieu nous fait toujours grâce, voilà. Kota aimé partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso. Bien makasi, voilà. Famille Libota, shalom. J'espère que vous avez bien famille Libota. Tout tu côté la 8e épisode. Tout tu côté la 8e épisode, il y a film na biso tozota la belle vie télévision à titre il y a traumatisme. Franchement, c'est grave. C'est grave. Vous aimez vous partager. Aimez partager. Voilà. Film na biso to utikota là, 8e épisode. Bandeko biso bato ba émotion, biso bato ya mutema mawa. Kito côté ba réalité mususu. Bon loko les kaka film, titre nango eza traumatisme. Il faut ba ki nango kaka ndenge bazo ki nango wana. Moi c'est Patrick Alingi na ye belle vite. Patrick Ipe balingi belle vite. Soit disant que non, aza muto musala. Ayaki koluka musala ya ndaku. Comment est-ce que vous on a coûté un gros problème te ezalaka. Ngana yebi bato misala oyo pe pardon. Priska aza mwasi ya papa Alain te. Mais ce qui botali bien, mwasi ya papa Patrick aza na besoin papa Alain asala relation na Priska. Eza mutu mususu akomelinga mama BBC Priska aza mobali aza mwasi ya papa Alain te. Oui, mwasi ya papa Patrick ya nani ya Patrick ndaza na besoin Alain asa nini azwa Priska. So botali raconte na bango ya liboso tangu Priska aya na veranda wana. Botala façon Priska avanda ki ndenge akoma ki kolemba la moko na Patrick. Ena nani na papa Alain. Donc ezali déjà ba kodi ya ena nani na mwasi ya Patrick. Yango bomoni pe ayoki mutema pasi encore asepeli tete ayebisa ki kutu belvia lobi ke non azana mwasi na ye. Likambo ezo kende nde bongo. Pona nga. Bon, non mtozana ndenge na comprendre ka histoire. Voilà. To komi siko na ngambo ya Gesho azande kwa mama Étoile. Ekosuka koboni bande ko botala poto oyo. Botala niveau ya écriture. Donc, c'est-à-dire tant nzambi nanga na simbi mutu. Yesui. Bandeko, likambu nyonso dans la vie soki olingi s'engager, sambelaka nzambe. Nzambe a orienté yo. Natali ka ya mama Étoile. Mama Étoile aoki atakomi buma. Mtema pasi tanki mère, hein? Siko kopu wana tozo yebate. Tangu siko Seigneur, nakomika na ba question Gesho ndeko ya mama Étoile. Tangu bakwa kokutana na ndako wana pona likambo ngo ya bandako ngo nde baolingo.
Gesho akoloba nini. Peut-être à partir à Gesho, peut-être na le ape kombo ale ekobima. Attendons voir. 8e épisode na tikali Bushibe bande kona ko bavarder belete parce que na lembaki na bukanaki. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le quoi ka to talango na filme eteya. Je sais que non et ça les makanango parce que Belvite ngo ya kana ba filme na ye. Ezalaka déjà que non eloko moko boye eza na ba soubassement et voilà siko ya ko nani ko dévoiler encore ou encore ya ko fongola ba tout sous mémoire. Motema pasi ya. Alors to zelana no suite ko zala ndenge nini mais na sina komi déjà naza abati naza vraiment abati. Naza vraiment abati Bellevue façon même kabiso. Tokota la paye kuna ndenge ba ko traumatiser na relation na ina ale soki akosi sango ndenge nini kuna. Awa akimaki na ekutute pa mama top ezali kambuke non. Hey, fimo ezala ngambo Bella. Outa wapi yo mwasi oyo. Ba problème partout, ok de côté au problème, on zonga boy problème, traumatisme na traumatisme. Hey! Traumatisme na traumatisme. Voilà, bande ko nyonso o ba bengaka ba ope ba komela biso vraiment mon Dieu vous bénisse. Boni musala auto salaka, eza musala moko na loba toujours que ceux qui na betisi moko to mi baleli bolimbisa. Vous savez parfois que ya olobi que non osala émission na yo na kimia nyonso mais ozotala degré otala niveau ya ba réalité ezo leka méchanceté ozomona mutema mabe ya bato bazolinga kaka kokwesa mutu moko parfois ça fait mal. Omoni démon ou encore diabolo Satan soko zolingo bengana ye ko bengane na pete nyonso tout il faut en autorité. Et il faut appeler en autorité. Ngomona ka kanda wana méchant wana ezalaka na ngai ya koloba ke non pourquoi ba osala peut-être belle vie boy pona nini kaka otali boza nini jalousie eza nini eza keto yango mona air moko na sortie médiatique au mona pe boy pa o péter no pe ba câble OK nango mais to yebi ke non mama bébé sa finga te ya so moni ba émission mususu mama bébé sa ke likolo bo comprendre kaka to kita kaka l'essentiel est que non maman bébé c'est à fingate ko tout abordi to tout à biso ya propre to tout à ngona ndenge ma bébé ya yo moni yo non ngana kinda kana ngona kinda ngo kaka so ça comme toi maël était de comprendre maman bébé c'était alors bande ko peut-être maman bébé c'est place à bêta qui faut maman bébé c'est place à bêta qui bordir bolimbisaka na loba toujours que non numéro na biso ezawana tango toyaka biso toza famille libota tango tobimaka toyaka peut-être na image na okolo ba ya belle vie alors nous devons kolata pe poso ya belle vie lorsque nazolo ba kolata poso na c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que no belle vie aza mutu moko aloba te belle vie afinga te belle vie donc pour na vivre na belle vie tu dois être peu sage pour na vivre na belle vie. Yango mona kata unayaka na lingate na sala analyse nanga ba retomber zonge la belle vie na lingate kote na pese za principe nanga potangu to bimaka to yeko sala ba analyse na biso mingi za la suite oyoki kuna balobi boye bakena ngo boye oreza bongo te tokoya pe to telemeli yango ba laisser aller moko boye kaka ya kofinga ba makambo moko boye kaka pona kolinga ko dénigrer mutu ko kitisa mutu déplace pe to yaka. Pour grand jamais tokendaka peut-être biso famille libota toke koluka ba audio toke koluka tokende ko patrouiller kuna soki wapi yango ka pona kwa ko salir bato je crois tout ça là ngote mingi toyaka peut-être ko répondre sur tout moni likambo kuna to netinga maman bébé ce personnellement et c'est comme ça je travaille mais na loba toujours peut-être na suka ba émission na loba bande ko soki na betisi moko to mibale mabaku bolimbisa musala ko loba eza facilité. Donc il y a l'église au monde a passé à prêcher papa pasteur à Betty pasteur à Touti et pasteur à quoi c'est pasteur beau c'est-à-dire que non la bouche qui parle beaucoup lorsque on a la bouche qui parle
musala ya koloba bandeko eza facilité baza ebele pe babimaka bayaka kosala musala yango ya koloba mais ozosentir mpe keno bakokoka na bango koloba te. Alors soki peut-être place moko mama bebe sa tutaki bordi moko mibale misato bosepeli te mama bebe sa zosenga bolimbisi. Alors naloba toujours numéro na biso eza wana mpona conseil mpona banini esalaka biso bien mpona évolution mosala. Alors c'est au moins ça. Voilà la grande famille, beau aimer, beau partager. Na uchi koloba keno, film na biso ya traumatisme. Ibetinga mabe, hein? Ibetinga mabe. Ibetinga mabe. Na komi mawa mawa. Hein? Et ça linga kaka propre te. Mais c'est ça, poutine de l'écriture. C'est ça, belle vie kandi. Tout ça na choix te to kende ka bongo. Pour façon ya memaka biso suka gesho na étoile ko suka boni. Est-ce que relation ya gesho na étoile botala niveau place na ovanda na vandi na bi seigneur tala famille ndenge ko kabwana tala kindoki ndenge mon Dieu. Hey le ya place ovandi ozalaka na kope ote soki oza na kope mais toyebi kaka ki oza yeba pe ke non ya yo esila pe wana des places okene siko kozongisa mayele ya koloba ke non il me fallait pas il fallait ka natika tata ngo okoma na ba facture bazokoma kombo a Presley natika mayele ko ya yo na sima bozo bali boso mayele na sima en voulant trop gagner ok ko risquer ko perdre nyonso koluka nyonso kaka pona kunini mwana ko risquer nyonso ou perdre. Voilà, minga kolobeza te, je crois na ça qui analyse moko vers 17h, 16h je crois. Na lobela ki yango déjà ebele. Alors bandeko, je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature. Je suis un peu déçu na likambo ezo leka sur les réseaux sociaux. Na artiste na biso coquette, na mobali na ye et puis na la danseuse ici ce qui la danseuse, ce qui na nitozo ebate. Na moi surtout bengi kaka Anna pour un respect, c'est une personne ata mabeza tout ki nango bongo. Et là qu'on a na regret nango ezanini. Ozomona batu na ba life bazwa ko défendre la dame na ndeko na biso Anna. Oyebi keno elekela kinga na lobi non. Yango Congo e obunga kate. Yango zomona na este, Congo tango bomona guerre wana ya est ezosila te. Kaka Congolais ndaza azali kolo problème wana kaka Congolais ndaza na makambo wana ba guerre kaka Congolais ndaza na makambo wana na guerre na nani na Goma wana. Comment se fait-il que moi si OK au draguer mobali to robo ité mibali bazara ba putain de merde na koya pe na ngambo mobali yo mwasi oyebi ke no mobali oyo aza na mwasi na ye marié officiellement. Sikoyo ozui audace wana ya koloba keno obenga la fille, obenga coquette, la kisaye boy tout ce qui s'est passé là. Est-ce que communauté congolaise, encore femme congolaise, bokoki kobetela moi so nani maboko na makambo asali soki boza ba camarade na ye boza ba connaissance na ye boza famille na ye to boite bo mata na ba life te ya koloba keno asali nini bo lobelaka ye non sala on dirait que no likambo wana pe eye ekomeli yo okosandeni likambo wana pe ekomeli yo na foyer na yo okosala ngo ndenge nini. C'est-à-dire que communauté congolaise ezo applaudir ndeko moko boye o azu mobali ya mutu pour na ko prouver. Qu'est-ce qui prouve que non coquette pa bana ko bimana mobali na ye ya Kinshasa po ya lobi bongo parce que ndenge asali bongo yango na ye asali nini asali par tous les moyens akwesa mobali na ye o eza nani mobali ya nani ya coquette na boy ko tanga kombo na ye avant ba ko sauter ces vidéos na nga ya bango bazosala kindumba bazosala salité mais bato bakotia na miniature okomi kokene kokangaka ba chaîne na bato soko yebi ba olingi batanga ba kombo na ote batia na miniature te respecte toi
La grande famille, beau aimer, beau partager. Batu bazo betele maboko. Batu bazo défendre ye. Bon mon ate que non, salité wane ko continuer. Nabini, il fallait te soutenir artiste na biso coquette. Je sais que non, ils a dire. Namoni batu ebele babimia nani coquette nani libalo yo kolia nini na nani kolia dongo na sonité tika matake kitaki batu so bakomi opesa na Karine Mokonzi raison. Je fais de gros bisous à Karine Mokonzi, la maman de la Chine. Hey, batu so bakomi ko ba non, yazaki na souffrance pe na libala na ye. Bozolanda la grande famille. Et ça la passe, ya komona ndeko mwasi ozobetela ndeko nani ana maboko poza camarade na ye. Non, bo matana bala efité. Boya ko défendre yete. Boya ko défendre yete. Tant que ba ami na ye, tant que ba connaissance na ye bolingaka ye. Boya ko défendre ye na bala efité. Parce que eloko asali na eza propreté bandeko. Dignité ya mwasi eza wapi? Namoni pe o mususu pe Rita oyo Kimanga abimi soit disant anae ko bimisa ba video ya nini te ya nzoto te voilà ndenge bolobaka soki munini soki ndenge nini ba gros mot ba bimisa kawana. O ko bimisa ba video te je sais pas ba video ngo ndenge ezo bima wana. Nani azo bimisa ngo kaka ye moko ana o to ndenge ni parce que na o comprendre ngo isute. Nani azo bimisa pe ba photo ba video ngo ndenge ezo circuler wana. Et la dame a kokipé ko niete parce que vidéo est à la toi et lobi ye moko keno o boboni wana ezanga siko to sali ngo ndeni. Mais non. Ce qui bêtise oyo femme congolaise boko bete lango maboko c'est-à-dire que non ekokoma pire. À cause de la référence na ba film mususu ouais ye pas sala bongo sala nini siko bo sali nde to kendenge nini parce que ezanga la faute. Non, il faut que tele ma biloko aboye. Pour ceux qui bolandi langage na ye eza ke non coquette abimaki na mobali na ye voilà mobali pe azana nani azana ba prévenance et voilà mais mobali susu abimi aye ko senga mwasi na ye o eza coquette pardon toyebi déjà que non mibali baza déjà lokuta c'est-à-dire mwasi loko mobali abimaki alobi ke non yenda draga kingai c'est sûr parce que ye moko pa alobi ke non. Parce que obimaki na mobali nanga kuna yango nga pe na lobi na zo mobali no koto. O wana mobali alobaki ke no yende muto adragaki ngai to tiango très bien. Comme pour dire que no eza ya solo. Siko la nazol Seigneur, Valère ya moi seza wapi. Rita Kimanga pe asombi makambu. Yesu. Donc nazui ba fille na nyonso misa tu nazui coquette nazui Rita Kimanga nazui yaya o na chewana. Hey Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Yazo bonde la ana ko bimisa ba photo ya nini te parce que ndongo moni ye wana azana mwana azana bana so ba moni nzoto papa na bango eza bien te. Rita Kimanga lobi mariage 16 000 sale kaka 16 000 $. Mais nazana mwana na yo awa ata chemise ata biloko kolia et puis mwana no ali ata la te. Mais ça lo kenai ko zo ya 16 000 $. Donc o ezo leka awa so ito bito chap na Rita Kimanga wana Rita Kimanga akosepela na oyo ana sali parce que il y a déjà ça qui déjà na libaku po na coquette. Rita Kimanga okote la coquette te. Rita Kimanga akosepela nde asepeli nde na eloko oyo ana sali. Yango azosenga ye pardon abimisa vidéo te parce que bana bazali tala kaka nani vie sociaux nani réseaux sociaux lelo bana boye. Toroki koloba te ke non mobali yango aza je sais pas quand bato mobali ayebi koloba te oui mobali aza na problème abegeyaka au départ muto abegeyaka azala bongo.
Tant to koya koloba ke no mobali yango to linga to dénigrer mobali. Bota siko basi oya azobima na bango. Comme pour dire que non nanga mobali, to tala na biso ka misu. Nga peut-être je crois ezalaka période moko boy matière moko ekotaka awaka. Soki ya mobali nini nazo yeba te. Nga na lobaka nanga ke no mobali mabe azalaka te. Na oki koloba bongo me nga na kotala mobali malamu na mobali mabe na kotala. Po nanga. Mais à la logique mobali mabe azalaka te. La preuve aneke. Botala basio ne ba obi manana na mobali ya coquette ou encore mobali ya coquette. Batu bazo dénigrer. Batu bazo bino. Batu bazo dénigrer la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît beau aimer beau partager famille Libota on est ensemble avec vous beau aimer beau partager please. Dans ça l'idée jour j'ai pas travaillé hein. YouTube au peut sur autres travailler c'est tout un problème. Vous avez batu moko vendre à 4 jours une semaine au vendi au peut ici dans mon tout. Mais avec YouTube, ce n'est pas le cas. Tu dois travailler. C'est-à-dire que non, il faut travailler, kaka. So, travailler, t'es big rouge. Bozo dans la grande famille. Pas si n'angeza, pourquoi bato bazo bete la moi sur maboko. Bande ko basi bon ko bete le maboko, c'est trop dur. Bazo défendre et payer. Na ba là, il faut so mon appel bato bazo côté là. Nyon so na pour peut-être coquette aza moi c'est ya théâtre. Bandeko, omoni babiloko aboye, totele milakango. Pour l'obé se respecter et se répéter. Lobi to komona isuka moko ekobima isuka aw. La fille a kozala référence. Bako rappeler bino ebongo yebo alobaka nini ezanga toke nango ndenge nini. Respect à homme marié za esouté. Ata okwesi homme marié yango, mais ça lango bien. Oye komi po na réseaux sociaux zobimisa ngo penza boya ezanga toke nango ndenge nini. Bandeko na bangi mokili. Na bangi mokili. C'est-à-dire, hein, la fille Anna, pardon, oyo karakeno, asambwi sinzoto. Nathalie vidéo moko, coquette à Olela. Je ne m'attendais pas à ça. Jusqu'à ce point, à Olela. À Ota la vidéo, Anna. Soli na ba famille, hein. Netinga kaya boy na famille nanga. Yaya. Na oketa koloba nzambe limwisa ngai. Na famille onga na uti. Na koloba Seigneur limwisa nga bien na bika na omi beti kaka na likolo boy pamba la moko limwe na limwe. Soni ya ndenge wana. Siko lobi susu ba mona isusu. Bon je sais pas. Coquette ye moko ndi azana nani na ye ya ko décider. Mais la majorité a bandé qu'on a besoin de kaka non, tu arrêtes ou ya kokufa pamba. O ekomi 40e fois muninga mobali na zo salo ba kawo. Ba encore. Mais encore respect zate. Bandé kobo aimer beau partager tout. Bandé kobo aimer beau partager. Voilà, tellement m'appelle les autres. Kota, Lobi Nazaki en ligne. Yo! Franchement. Vous avez souga. Ozolanda bandeko. Nathalie Nalbi non. Congo ekobonga kate. Goma wana guerre ekosila kate parce que bao teka goma ezaka ba Congolais. Muninga mwasi asali mabe bola kisaye mabe o ya sali. Au vrai sens du mot. Ndeko moi ça za na molaso. Mais bato bazo défendre par rapport à quoi? Siko soki pe ke no coquette abimaki na mobali na ye. Pourquoi sikoyo mobali a coquette atiki? Mais mobali a coquette pe fala loba ke no na vanda na ngaka sikoto lo kwa coquette abimi na mobali na yo kuna na vanda. Na vanda koto comme ça coquette passe la relation na mobali na yo kuna bazwani ba. Bon comprendre que nous avons salité na salité et les cas. Bato mususu ba banda ko finga coquette. Non la grande famille. Bongote. Mabe il faut que tu la mabe. Dis-toi peut-être loko o ezunde yo. Et ko salo ndenge nini. Pourquoi basi bozo perdre ba réflexion.
Hein? Awa akomi peteti tango azobima azobenga mbwana ye soit disant que non ton maître ton maître est parti et voilà. Babiloko est-ce que eza propre vraiment? Dis-toi que non eza yonde mobali no basali ebongo koyoka ndeni. Bomi tira na place ya muninga ti. Soko za pe kaka mutu moko ba soki kasiatu la nani soki nini yango bobenga ka soki ka nini yango wana nzambe nanga. Hey! Boyebi ke no elekelinga makasi na réseaux sociaux na tali na TikTok boye bato bazo défendre. Bo défendre par rapport à quoi? Natali boye na bangi mokili nzambe na ngai. Donc quand ndenge na zabo za pe na mobali no boye peut-être kwe moko boye batiela koka abuli ke no bazwa ye. Or soki bozo telemela ba biloko ya boye bozo wolola eloko ya boye bandeko to ya kindumba bandeko mususu ekokita. Awa abimisa yango siko à l'œil nu. Siko muto abimisa yango à l'œil nu bozo betele maboko. Mais lobi ka mususu ya boye koya. Parce que déjà ya kokoma référence à bato. Bah oui, au moni mondo ki belela. Mais basi ne bazo soutenir lisusu ye. Ya sikeza te toyebi déjà mobali ya coquette. O ezamba la misa tout depuis basala mariage na coquette. O eza troisième vidéo ezobima. Comme pour dire que non, les maris, aza bien té. Eh, il y a un rapport. Bateau. Bozo dans la grande famille. Kasi à tout la ceux qui soif, ceux qui n'y n'yango bobenga kabafi yango. Rit qui manga pe avanda te, moi c'est mon côté kapé soni. Il fallait pas ya ko intervenir. Il peut fallait kaka ya ko intervenir. Eh bah si mususu bazanga ba pideur. Bon, il faut kaka intervenir parce que c'est sengonaïti. Et sengone za ya koloba ke non, koketa zwela ye mobali, koketa bomela ye libala ya kanisi ya kovanda. Oh le karma existe, le karma existe. Bande kwata balobaka le karma existe. Ce qui m'a beza, beaucoup de bozana na place à muninga. Na muninde comme soso ba koketa za mukolo, kokete boye, bosilisiye, e matake kitaki. Non, les femmes. Bana basi boye te. Réseaux sociaux eko sabino te. Ngai soki za master na ngai ana oya zaki master na nga. Na ko intervenir même pas na ba life moko. Donc azan ekiri na ye oyo eyebaki lisolo yango oyo bazwa ko défendre ye. Oui, bo défendre ye mais bo leka na ba life te. Et puis toyebi ke no moninga malamu azalaka te, moninga malamu eza Yesu. Po bo leka pe na ba life ana bo confirmer que akoya ne ko sala life te. Ndenge za wana makambo nyonso eza ya solo. Omoni e mataki ekitaki. Non. Bo ki pe ko pesa ba précision wana te. Bandeko bo aimer beau partager. Kalaté nazo chité déjà. Kalaté nazo chité. Bo pesa ba tout passe hein. Bo pesa penza bo tala ba maman penza. Hey, pardon. Famille Libota, boyebi anniversaire à nani, hein? Anniversaire à Poutine, eza les 12, hein? Anniversaire à Poutine, eza les 12. Les 12 à moi, oh, elle est née le 12 octobre. Biso stoyebi. Anniversaire à Poutine, eza les 12. Moutou mobile a trahir ye. Mais, ba Congolais ba osepela nango. Natika dit jamais vie, franchement. Muninga mwasi bande koto ke pa etozonga relation à coquette et banda kala elle a supporté et banda kala nzambe na ngai qui se soupania relation et banda kala
Ce qui a commis place à Komaki na mobali. Bandeko, na onyo sezo komela ye. Quand même, bandeko. Azape na mwana. Boyo kele mawa. Mais, ozomona ba maman mususu bazoya. Baoloba. Contre coquette. Et voilà. Donc, awa. Ce qui moi c'est azui mobile ya muninga sali vidéo buzoba, c'est-à-dire que non, Congolais déjà beau valoriser ango, hein. Beau valoriser, hein. Beau valoriser penza. Eh bandeko sorry, hein, beau aimer, beau partager. Voilà, musala na biso ba appel kokota ba message voilà. Oh shem. Ya, lisolo na bana obete la bino eza ya notre star, notre artiste comédienne Coquette ya kutani susu na troisième déception. Bon, troisième déception dans le sens que troisième vidéo susu ya mobali na ebimaki. Bon, moi si o abimaki na ye moko abimi aye ko confirmer yango. Parce que kaka ya bandeko o bazo bandeko o bazo nini bazo soutenir soit disant Anna non Rit Kimanga pe abimi ye namoni azo soutenir pe Anna po ya lingaka déjà Coquette te soki na miche na place abo mwasi penza ya kibo mwasi ke no eloko wana ke nonga mobali azaki yanga ye voilà ke ko bala mwasi mususu kuna ye mwasi na ye mobali yango pe a tricher ye na osepela nango wana eza nature na biso basi osepela nango azui alors toloba ke Rit Kimanga azana ngambo Ana Est-ce que mabe eza kaka ya mabe ndeko mwasi asali bato bazobetele maboko non bana basi non bano bazoya lobi awao okuche peut-être na mobali na yo asime pe alobi ezanga osandeni éducation nini ye ana pesi eza réseaux sociaux eza suivi na bana nyonso tina mwana 10 ans tina mwana 10 ans mwana 9 ans mwana 9 ans ayebi façon ko nini phone awa donc yo kutu mama aokata olakisa o parce que éducation nini bino ba mama o bozo betela ye maboko bozo soutenir ye na réseaux sociaux bo mataba life éducation nini bozo pesa bana na likambo ya bongo eza risque te pour moi na mususu akoki kokende kosala kaka bêtise o ana sali boye akutani pe na motambo ya koloba keno mwasi wana pe kolo mobali aza muto abakisi alekisi ye bandeko non botika biloko boye mutu mususu lokola Coquette mutu mususu na kaya Coquette akoti ndako nganga pe abebisi peut-être ata ana wana ou bien bomi pe mobali tango bato bakendaka na bandako ya nganga eza nini asuki motema bosani keno nzambe azalaka mais lorsque nazomona bamama bazo applaudir yango bazoya kodefendre ye non ata mobali balobi non tolobela nde nani mobali non mobali alobi très bien que non mwasi nde asalaki nini alandaki ye mwasi nde akweyisaki ye déjà mwasi ntango akendaki ayebaki déjà que non mobali azalaka faible siko poa nini boza sûr que non lorsque bozo lobela ye na moni mususu kuna bozo finga bana est-ce que bozo comprendre place nga naza bana ya ba 15 ans ou bana bazo kolo bazo na ba vitesse on dirait ngambo mwana no peut-être ke ko bimana mobali ya batu pe kaka ka moko lokwa ana boye omoni na réseaux sociaux yo betelaki ana maboko il fallait ba mama botele meleloko eza lokwa soni surtout ce que vous avez bana vous avez baleki abasi eza éducation te na pesi kaka exemple yo mama pe beteli kaka ana maboko mais mwana no na ndako mwana no mwasi ake pe ko bimaka na mobali ya batu bongo pe ba publier ye okoloba nini eza bien
Je ne pense pas que nous beaucoup le bien. Na relation ango oyo ya coquette na mobali na eza relation moko déjà il y a ba problème dès le début ngana lobaka relation kako ebanda na ba problème ce qui non bino mi bale bo maîtriser problème wana te eza passe ce qui problème et que non bino mi bale boza déjà na maturité bino mi bale déjà donc bo telemi penda blender ezwa bino te mbonge nyonso ko ya edenda. Ce qui n'a pas de tokoloba kaka keno tout court koketa sala ki choix ya mabe tokotia mai na mono côté poto banga mutu te aza star na biso asala ki choix ya mabe pona vie na ye mobimba parce que kobala ou encore ko sala mariage c'est pour toute une vie, c'est pour toute une vie. C'est-à-dire que non asala ki choix ya mabe po akutana na bakanyo so azokutana nango asala ki choix ya mabe. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Non, il fallait t'attendre à ça. Il fallait t'attendre à ça. Mais sois forte. Maintenant, c'est à toi. Si tu as une décision, tu peux continuer, tu peux continuer. Pour ce que tu peux continuer, attends-toi encore na gafu mususu. Ce qui est non, tu peux continuer. Bêta. Boke kaka oke déjà kaka na poto boke ko vanda kaka na mobali yango ndako moko soki ayepe kaka na bakini na okangi kaka na bakini bovandi ndako moko ba relation à distance eza ba problème. Aimez partager la grande famille. Intimité bolwa ke no mama bébé c'est akosi bino baso bozo betela ngo maboko ezotambola na ba réseaux sociaux na ba page sur Facebook partout. Bano bazokola oyo bino batona bozo betela moi so maboko bo mona te ke no bozo besa. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ya bana tang bo betele maboko bo asime soki ko libino pe na bandako na bino pa bana na bino bandeko na bino bondima ke no na to betela ke maboko yango ezongelinga. C'est grave hein? Na lembi nzoto eza ya kobuka na moko franchement. Alors la grande famille beau aimer beau partager na chité na kiolala na lembi makasi je dois me reposer lobby dimanche faut na kende l'église voilà quoi tozali la grande famille boyebi ke anniversaire à Belleville eza le 12 octobre hein. Nga bande comme suspect ba bande ko benganga maman BBC position eza ndenge nini anniversaire à Belleville eza le 12 octobre eza le 12 octobre ba oyo ba yebi ke no wana poutine de l'écriture moi cadeau ka bino mo kuna bobengi bakini kuna boyebi ndenge ko sala po eza na bande comme suspect ba benga ki maman BBC basali ndenge nini organisation pour anniversaire etikali anniversaire na vie sociale eza ke no anniversaire à moninga et dépend de ce qu'on a mutu ye moko ke no considération na yo kaka envers la personne et anniversaire tu dis que non jour anniversaire eza moi cadeau moi vidéo moi souhait ezalaka bien. Alors je vous informe que anniversaire biso déjà to yebi que non le 12 octobre eza anniversaire à Poutine de l'écriture voilà ba o nyonso ba bande ko benga pona kotuna eza vraiment confirmé mutu na mutu ko benga ye na privé ayebi ndenge ya kosala ba o pe ba kozana na vidéo ya kosala bosali vidéo soki bokotindela mama BBC botindeli nga na kolancer yango ba o ba kosala ba vidéo botindeli nga na komonter yango na kolancer yango na chaîne na ngai ba o ba kozala pour ba vidéo ba o ba kozala pour na ba cadeau bobengi kaka partir à kini ba o baza pour na ba cadeau bobengi à partir à kini vidéo nga na kozwa pe ba vidéo na okotisa yango na chaîne na nga na monter yango nyonso na sangisi alors na monter Belleville atalaka déjà chaîne à maman BBC akotala pe akomona ba vie na bino voilà. Je crois na komi ko chiter déjà, je suis vraiment fatigué la grande famille botaka vendredi za journée na ngai oyo penza
mais lelo ebukinga makasi. Lelo ebukinga, alors il me fallait qu'on a forcé parce que musala o ezaka il faut travailler, ce qu'on travaille tes problèmes. On voit vraiment bic rouge. Les temps sous banda ko sala makasi bic rouge. O sa makasi bic rouge, j'en ai comme un bic bleu. Voilà la grande famille. Tu continues à côté la film et na biso na titre ya traumatisme. Naza vraiment abattu déjà la réalité déjà où ndenge bandi ko lumbi solo. 8e épisode et lumbi solo bandeko. 8e épisode et lumbi, c'est-à-dire 9e épisode. Hey, tokufi. Tokufi, c'est-à-dire que non, tokosimba mitu. Toyeba te étoile akosimba gesho na nzoto. Tozoyeba te suite ekozala ndenge nini. Na mwa so tozoye wapi Poutine oyo. Hey. Hey. Mayele sukinga na film oyo. Pasi ezaka kapona mwana wana. Poka ne ba bebisaki mwana nde pasi na ngai na koki ko supporter ngo te. Na moni ngo driza ya solo, na koki te la grande famille. Mais toyeba ke non, à la fin de compte ya makambo nyonso, famille ekopanzana. Ah oui hein. Famille ekopanzana. Poutine pe kuna atingama azela ndenge priska koya ko traumatiser ekoma nde na matoi ya nani te ekoma na matoi ya siki Karine Yamado na Muchopi na Coquette te keno azui relation oyebi keno baza capable ya kobima inde baketi papa Alain ko yebi se keno Belleville boye ba violaka e bozoka makambo, c'est-à-dire que no film oyo traumatisme je vous dis parce que Karine Yamado Muchopi na Coquette baza na kimia te. Basi basali bakuna bango ba monter papa ba écarter Belleville pembeni ya mama top. Mais ba olandela kaka vina ye. Po ba nani banoko ya Belleville ba informaki bango ke non, Belleville akomi muto musala quelque part et voilà. Mais na tango bakoninga bakende ko patrouiller ba yeba ke non suite eza ndenge nini. Je vous assure bande bokanga maloba na ngai awa. Karine Yamado Muchopi Coquette bakende ko dévoiler secret kuna ke non babane ko sala na ye ba viola ye. Pourvu que non Belleville a expliqué peut-être papa Alain akoloba ke non tala boye ba viola kanga. Soki ako expliquer te ba o bakoya koloba makambo wana eza ba Karine na ba Muchopi na Muchopi. Ba minoko supu wana bazo ndire ba tumoko boso Belleville azoi bana na misato bapianga kanda na film façon ba maltraiter Belleville. Bango nde bakende ko yebisa papa Alain. Soki Belleville kaka yebisi papa Alain te ke ba viola ye tala boy bandeko. Muchopi, Karine Yamado, Coquette, bako yebisa papa Alain. Bango problème na bango traumatisme, ba traumatiser Belleville. Bandeko traumatisme ko mema mutu na sama belé. Po ata mama étoile na minicho akomi traumatisé. Donc mutu nyonso akoma traumatisé. Donc bango il faut pas traumatiser Belleville tinati. Je crois attendons voir koto peut-être moi si paye papa Patrick a traumatiser Belleville parce que yo na tina ki kuna ki okene ko sala ki boy oke kuna obaluki okomi moi si amutu. Na ndenge Yesu si na ezake non prise kanda za la mobile moi si ya papa Alain. O papa Alain linga ki ne prise kate parce que zo kenende ya ke non commission ya moi si ya Patrick. Ezala kaka keno na film ngo kaka ndenge presque ke voyage ami kendele kaka po ba traumatisme oyo banjo leka traumatisme oyo lekindelo traumatisme oyo penze lekindelo franchement no bangela ka ba Karine na nde ba ke baby sile isusu ni parce que na yebi ke non traumatisme peut-être ya Priska Belleville pa ko loba Belleville penza ko changer les paroles boyebi pe boyebi ka ndenge akotelaka nani akotelaka eza nani na film totalaki oyo oyo akoselaka mutu zemi papa na biso kombo esu na ye na bosani su kombo na ye
oyeka kokoti na ndako ya bato na zemi ya vini ovandi mpe otingami ta monoko oyo azalaki nango wana ta mbango ya bandeki kotya wana je crois kosalela bango mais epa bakari nde akokotya yango te mpo bango bayebi baverité mosusu bango nde baobebisele peut-être ya koloba keno baviola ye toza na bino awa parce que déjà titre ezoloba traumatisme donc mutu nyonso akosimba atushi kaka na traumatisme ya na touche Léa nde na okange kindoki penza Léa wana Léa no baye mais azaka kana kopo wana ye na papa Serge Sko nini ezanga kikeno libala ngo ya papa ya turbo na étoile ba welela nini bomoni siko ba conséquence ya ba divorce bandeko na loba kango muto akosa bino te conséquence ezalaka makasi ya divorce lorsqu'il y a des enfants. Lorsqu'il y a des enfants bandeko, ezalaka conséquence moko oyo etikalaka à vie. Surtout s'il y a des enfants. S'il y a des enfants, je vous dis conséquence wana. Nzambe kaka. Nango mona bato mususu na vandeli bana, bana nanga bakonyokoma. Bana nanga na lingi kolakisa bango tata mususu te bana nanga iboye bana baza bavandela bana ba o bakokaka wana te nde bakusibira kasikoyo yango mona ka moi si faut za toujours na prière et bandeleza nde sikoyo keno choix tuwelela kaka. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.